Très cher ami fidèle internaute, Balanignon Soya, Alvin Bé à la voix STTV, n'a pas si nombre de partout le monde est sur Bozola, n'a pas net moment. Il faut boire que toza en direct, nangonga. Oh, tu es tout belabino ni tu opes sabino news ni na RO yo bomesana au mona biso na ba live bomesana au mona biso na ba neronga moi na page magazine ka base. Mais le tout ça bino direct au pona nini. En ce net moment tozolo ba mwana moka Gabriel Mokia a récupéré le pangonaye, récupéré le pangonaye aux aki na gombe au télé que procès on a payé que on met na mambo talingo ikasanjina mwana mboka Gabriel Moka mais na miso tozolo ba mwana mboka Gabriel Moka a récupéré le pangonaye biloko nyoso ya ngoka sanjisa banda to kolobela la matière wa dixième ré o tu ko benga biso pour nos perception information to kiti na terrain a poto soane to tunaye et c'est le lengeni et l'équipe le lengeni pour mwana mboka Gabriel Moka a récupéré le pan on a pas ça peut to me kolobela mke mambo tali coalition FCC cash to moni ba kombozo mebele ke balongo le président Jean-Marc Kabona ndeko Augustin Kabouya na mambo tali masolo ya FCC cash est-ce que ça sobeza le kuta pour to moni ba kombo ndeko Nicolas Kazadi tangami ba kombo ndeko Peter Kazadi tangami kitenge so tangami est-ce que ça sobeza le kuta pour to kipe ndeko Shada alongo na mambo tali coalition FCC cash to sona mona mboka matière na mboka tombo moni matière bien se poser au internet moment on a passé déjà mbote mona mboka mbote ndeko journaliste. Merci beaucoup matière d'avoir répondu à notre invitation en ce net moment en direct de Bandeko Bazolando. Ah, tout le monde bête masolo toujours kiki mona mboka Gabriel Moka a récupéré le pan on a état de droit vraiment comme ça musa na ngombe expliquez-nous mona ba union sur bazona à ce net moment est-ce que mona mboka Gabriel Moka a récupéré le pan on a. En tout cas, merci mingi, monsieur journaliste. To se peli ndenge to bisaki batoke. Tango état de droit kokota na mosala, ba yan droit bakozala te. Bato baza bakolo mapeka bato baza na mbongo bakolo mbongo bien bato yo les intouchables et kozala te. C'est la République qui va valoriser les faibles, les plus faibles, les plus démunis. Bakozwa valer la mango. Nde omoni Mokia, un simple citoyen congolais. Mais bateau bazaki na pouvoir babotolier parcelle naye ngoinka sanji malgré que justice kataki basantete kaka balobi ke yeme yazali mais biso to bisaki bangote l'état ya yeme et si esili tant e komi ya état de droit yeme yazala kate c'est-à-dire motonyoso azana se ya mibeko ba monaki lokola blague maintenant peuple est en train de comprendre a komi ko palper parce que ndenge na minute otozoloba ke no mona biloko yango ka sanji ezali banda biloko na ezali banda na bara nyonso bazali banda biloko tina ba valise na ye ba chaussure na ye biloko nyonso tout biloko nyonso ye bakayanda kwana ezali banda na nzela akomi kolela oh je n'étais pas notifié non na république des juges oyo babengaki bango ba saboter balobi république des juges ce sont les plus démunis bato bazana na faiblesse wana nde bazana valoriser maintenant Nokia azui parcelle naye sans ko boma bateau sans ko sala justice c'est nabisa ki yoke une autre fois nabisa ki yoke ba juge ba prêter serment parce que l'état de droit est installé à partir il y a les 4 tant ba juge oyo nouvellement nommé ba prêter serment au mona ki bande na biso FCC baboya ki ba sepela kité parce que ba yebi que denge bateau oyo bazui place babani musala bango vraiment makambo to sala ki bisala sala wana bako tiango na libanda vraiment tokozala na raison le sous-souté nde omoni eza makambo eza ebele bato nyonso bayebi biloko na bango o babotola ki biloko na bango que parce que baza na pouvoir bakozongisa ngo bakozongisa parce que toza na république ya tout congolais doit être responsable ya makambo nyonso azali kosala wanka sasa asali ba me febele wana eza premier point bokomona makambo susu ekolanda si premier point mais ngoka sanji pas za congolais lokola ngai lokola yo pourquoi pas ba ko notifier que mkolotel boye loko misabilo ko na résidence na yo pour moi na mboka Gabriel Moka a récupéré ici kana ya kofana mais to moni brutalement to moni que biloko ngoka sanji to kution bala mo libanda je pense que ba photo zo tambola bande ko même il y a des sports zone so à cet moment ba moni mais fait ngoka sanji asala na mboko yo eza ebele koleka wana eza le côté parce que justice ici kataki likambo il fallait olongwa justice etikali patient mikolo ebele batsengiye alongo dans la miable aboyi maintenant la force publique doit s'imposer
pour donner la valeur donc aux raisons à ceux qui les conviennent. C'est pour cette raison. Moi, quand j'ai salé ma camouébélé na pouvoir. Mon conseil moko tozana ya afingama na lobby afingama na katiamboko. Ayiba kutu élection ya président Etienne Félix Tshisekedi wana ya élection nani ya ki député na Mbushimai. Ye wana ayibi na Jacques Ndoli soko toni likambo wana Jacques Ndoli akopesa au témoignage makambo yo asala Félix azana no député ya Pamba. Abotola ye place na ye. Maintenant ye nenga lobaki ke bangonde bazana pouvoir bazana yemei mais ba bisinga bato basinga ke abengi yemei téléphone soit était hors de périmètre cellulaire yemei akangi téléphone c'est-à-dire ta ya bango ekoki soki balingi ko changer te bako vivre na république de juge te na état de droit ekoyela bango bololo bazongi sa biloko ya bato oyo babotola kina makasi parce que bazana mbongo bango bazana pouvoir boyena boy pouvoir oyo tozui eza ya bisote eza ya peuple pour l'intérêt ya peuple d'abord peuple doit se sentir à l'aise peuple congolais partout aux alikobanga te soki dinosaure ata ya Mobutu ata ya Kabila le père ata Kabila oyo abotola ki yo eloko ya tozui justice ba juge ba komi ya peuple bazo trancher bazo lo bakaka droit oyoki makambo oyo Lambert Menda olobi bango bazaki na ba juge na bango balobi o ba juge ya PPRD ba juge ya FCC ba juge ya Kabila les pro Kabila les juges pro Kabila mais Félix azana ba juge te justice est comme libre pona moto nyonso azo senga justice sala musala pona ye justice ezo sala musala moto nyonso azala valoriser makambo oyo tikoloba o ya négociation te to kota na sujet on a même mboka va to kota na sujet na to la justice o samsa no mais to yebi ke mwana mboka ngo ekasanje aza ancien gouverneur faut moi respecter za na bansi autorité mboka na biso pourquoi cause blanc on est gochel bande faut to respecter pe bansi autorité est-ce que vous yebi ke ngo ekasanje wana zo to sa justice te aza na respect na l'état te ba bengi saki yeke abomaki moto pendant la campagne tant au président de la République akendaki Mbushimai abomaki moto a pesi ordre ba beti butubal ba bengi e pas justice akende ko répondre aboya kat maintenant yo soki aux autres sa justice a se plier devant toi ye aza na respect na justice atamokote place azawana aza ye député moi sina ye suppléant et moi sina ye sénateur boy makamwana yo monike makamwana bato mususu bazate entourage na ye zate hein c'est-à-dire bato ba yebi mibeko te bazulu kwa kaka internet bango propre pour internet bango bako ils sont prêts à koboma moto pour satisfaire besoin na ye bato wana place bango eza na état de droit te papa ata oza ancien gouverneur ata ancien papa on mona ki ba ancien ministre ba ancien gouverneur ya banque centrale bazoleka na justice te mais o eza état wana te yake o naza autorité morale naza yeme ezate na état de droit tout le monde est égaux la constitution elobi ke ba congolais nyonso baza sur le même pied d'égalité moto munene naza te muke azate ndenge oza boye oza les mêmes droits que président de la République parce qu'il est citoyen congolais il est premier citoyen yo pe oza citoyen vous avez les mêmes droits devant la justice soki asali yo mabe justice ekolanda parce que aza président te ekokata ndenga mais kaka bato baza liso na musala te o bakota na musala ya l'état na kimoyibi et non pas pour faire la volonté du peuple congolais mais pour faire leur propre volonté il y a même la volonté d'un individu qui n'est pas même congolais est-ce que makamwa na biso tokondima yango te namoni bato bazolo bo négociation te FCC cache ezali sous-tech FCC cache echi kufa makambo ezali ko salema yoka mbeleza la FCC cache mbeleza la FCC cache coordonnateur ya cache Jean-Marc Abund alingazala président ya parti munene présidentiel o yanga mokotoyo parce que ba parti nyonso wana baza balié ya IDPS kotoyo baza balié ya PPRD secrétaire permanent ya PPRD azana masolo wana te secrétaire ya IDPS azate président ya IDPS azate et ça les sous FCC cacheté wana eza institution président de la République azo yamba le peuple il est en train de consulter il va consulter la famille là politique nenga ko consulter famille politique ya Mbemba nenga zo wana eza les sous makambo ya tozo partager pouvoir toza na des autorités morales les sous makambo wana eza les sous bien sûr mais tout le bela coalition FCC cache moi na mo jamais makambo azana na présidence wana te Nicolas Kazadi azana présidence wana kitenge yezo azana présidence Tete Kabwe azana présidence wana c'est-à-dire institution président de la République ezo yamba bato ayoka doléance na bango eza les sous makambo ya tout le monde peut bande ko ya FCC ngamu tout le monde bande mi mulanda ba obem nako bon peut balobi
qui boza ba participer dans lobby bango bazo yamba bango FCC bazo yamba bango pas institution président de la République non pas plateforme ndenge zalaki dio coalition FCC cash FCC non makamwa ne Cécile c'est pourquoi moni Jean-Marc Abunda na Kabuya baza na rôle wana te parce que baza ils ne font plus partie de la présidence de la République. Maintenant, c'est le chef de l'État. A commis qu'on consulter, a consulté bato nyonso. Et ça, il fallait toi bato vérité, ba combattant. Boye ba vérité, ma kamboli sous ya FCC caché, et ça les sous-soutés. Ça c'est le chef de l'État qui va recevoir un poignée donc de la population pour assola bango makabo et talimboka. Au moni ba député 13 parlementaires. Un bazan na kati ko la consultation. Mais chef de l'État Koloma Belé, les garants de bon fonctionnement des institutions. Abani déjà ya yemu salati. Azo banda azo talazo kota na société civile, atali bato nyonso ndenge moko et puis aye ko soit décision aye alobaka ngo ceux qui boza surpris bozo discours il y a le 13 décembre 2019 oya sala na congrès wana botala makambo na zolo ba ya consultation wana ezali alobi que nos parents oyo basala ki indépendance ba pesa ki vision na makambo ko kamamboka na ndenge na bango metomoni ezo tambola te esengeli biso to changer donne moyen ya gouvernance régime to changer ndengo to ko sala consultation je peut-être lo baki yango boza la surprise par les événements oyo eza mandat ya Tshisekedi hein azana mandat na ye azo consulter bato nyonso bo conseiller déjà Martin Fayulu soki aye ko présenter excuse ko lo ba vérité devant le peuple que c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections pour azala opposant en tout cas mandat Tshisekedi na no bandité hein wana to ko kende ti nati ah yebisa ye IDPS pour instaurer la porte-parole à l'opposition la porte-parole à l'opposition partout dans le monde là où on organise les élections et Sengeli gagnant à la félicité par perdant en tout cas félicitations au gagné yé maintenant selon constitution nabiso yé à côté à la porte-parole à opposition c'est qui dans la motema moulayi talandenga zeli mbemba ba welaki na Moïse na lobby mbemba ba welaki bazo poste wana tseke da lobité Martin Fayulu des opposants des porte-parole à opposition et Sengeli aya ko zo kaka place na ye mais tozelié mokolo ko ndima akota mandat na ye pe ko banda parce que mandat ya porte-parole na président ezo kende ndenga moko eza 5 ans eza kaka 5 ans maintenant ceux qui andimi nde wana mandat Tshisekedi bandi tozelié lobela peuple congolais vérité parce que dans une élection on ne peut pas avoir des gagnants. Moussousso, président élu, Moussousso, président nommé, Bazalakate. Il faut qu'il y ait un perdant et un gagnant. C'est-à-dire nous sommes pendant le contentieux il y a 2018. Martin Fayulu a décanté la situation. Alors, la vérité devant le peuple. Pour mandat de Tshisekedi Banda, Toko Telema, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Tant qu'il n'a pas encore accepté, nous n'allons plus accepter que le mandat a commencé. Parce que nous avons prêté le serment. Nous avons prêté le serment devant la Constitution, devant la Cour constitutionnelle. Mais lui n'a pas prêté serment. Mais il se prévoit qu'Aza président, il est en train de bloquer la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, boye bisaye, bo conseiller ye. Na minitoyo, Tshisekedi a négocié na pouvoir moussouté. Tshisekedi est le président élu de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, la famille Kabila a consulté, on a consulté Martin Fayulu, le Sokandimi, on a consulté Moïse, tous les autres. Pas question, il y a négociation, il y a dialogue, non. Dialogue, chef de l'État, qu'on s'allie à la institution parce qu'il est garant de bon fonctionnement de l'institution. Il est mon coin. Mais peut-être que vous comprendre, il fallait que yeba. Au moins, il va investir déjà. Déjà. Pour la première fois dans le monde, dans la République démocratique du Congo, on a toujours investi à 50 milliards d'euros pour nous investir dans le Congo. Kabila memela biso ba chinois bazoteka Bénin bazoteka nguba bazoteka nyonso oyo ba congolais baningaki bateka ba indien même n'en parlons pas bazui ba prisonnier kuna ba yena bango ba investisseur et pas Kabila. C'est-à-dire surtout tout ma société oyo eza na Congo eza Kabila. D'ailleurs toyoke information na Bloomberg alobi ke ba pesi kombo ya papa na bango ya Tanzanie wana oyo ya mbutoire wana ba pesi bango kombo na société. Tamana ko lobaki Kabila oyo aza mopaya aye ko fondre biso na kati ya mboka pona ko copier richesse na biso tala bakangi cortant na kati ya nani citerne ya carburant cortant elinge kende Rwanda bakangi yango ba intercepter yango pa ba congolais ba lobi non trop c'est trop boyiba tout la Kabila ben tout royo il fallait boyiba te o ils apprennent intérêt à peuple congolais. C'est-à-dire nous n'avons plus besoin de distraction, il y a ko distraire biso na makambo ya négociation au FCC
FCC Kashi. Non, FCC Kashi n'est plus encore. Talamenda comme Golobo, Bango Bazana ba député, Bazana ba juge, les juges pro Kabila. Est-ce que Yoko Nimango et Salamaga Pinambokani? Est-ce que Bato n'a pas sincère? C'est pourquoi nous donnons raison à Auguste Kabouya et Jean-Marc Kabunda que nos amis de FCC ne sont pas sincères. Bato a ceux qui ont négocié la mango. D'ailleurs, tous ont profité pour négocier le chef de l'État. Nambalo Yotokondimate, Kato et Kabouana le Soussou, au nom de soi-disant n'importe quelle majorité fabriquée ou Anatokondimate, Bisso va combattre IDPS. Totia Makila Bisso lancé. Tobundi 37 ans. Tokondimate Bisso Totia le Soussou à chômeur. Oh Kabola Soussou, Posto Anana Bato, Yobaboma Bisso, Bato Basali 18 ans, Basali le côté. Bako accompagner yo te FCC aza sérieux te akosala yo bola mwata mon côté ata bato nyonso bakomi ko kima na FCC bazoya yeba ke bakosala yo bien te ndenga bazo sala Kabila ni wana ne bakosala yo tozo yebisa yo ke chef de l'état zala confiance na bana na yo bundi na bango to pesa raison na ndeko Basile o linga région de Rabino ngazonga na ndako na ye te tolobi boy Basile bango baya mais toyebi ke bango bazolanda esika mayeza ko chola mais biso toza bana ndako ata toza na zala papa azui ata papa azui ezuite biso tozo supporter kaka tozo supporter nzala nde yango tolobi boy nous n'accepterons jamais cette fois-ci le parlementaire debout et condimaté bokaboli gouvernement bango ba kotité bokaboli ba mandataire bango ba kotité ba entreprise publique bango ba kotité yambaloyo ndenge ba investisseur baye kaka pona ba parlementaire bazo pe bisala toza bato nous sommes le peuple, nous faisons partie des peuples congolais, nous avons aussi besoin de travailler. Les gens oyo babanda ko finga biso ke bato bazo tellement na séance d'été bango ba komi ko pesa bango misala lisusu biso bato to travailler. En tout cas nazo d'abord cordon JC Mwamba nazo bino na Baneville na batu nyonso botelema cette fois-ci c'est notre tour. Nous n'allons pas accepter encore les parlementaires debout to accompagner bato bakende ko zo misala biso to tikala kala na séance d'été na 2023 to sala lisusu na musala tala mbele biso to telema te Martin Fayulu oyo na vana ye ba pesa ki mbongo na réseaux sociaux ba sali campagne ya mabe mais biso to maîtriser bango bokomi ko zo bato Moussou bazala ba communicateur biso to sali communication sans moyen sans quoi pendant 37 ans d'élite to memi chef d'état na pouvoir to ebi ko communiquer les loyo ata parlementaire mon côté azana sur le plateau aza ko communiquer c'est-à-dire mosala to bana ko sala de bouche à l'oreille o papa etiena tika biso wana eza ya pamba to konima yango te nous avons besoin d'être valorisés le parlementaire debout le du progrès biso ne to boni bitumo ba structure oyo ko botama après pouvoir yango e comme na valeur biso to bundi to zui patience tala bato ebele ba yesiko ba komi ko ya bango bazozo mission tala nombre ya bato kamera pesa na nombre ya bato wana tala ba combattant ninga bazawana. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul.
comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme sur l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bako leka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Alela pona nini alela pona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa pona nini
soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe,